Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3, on se retrouver. Osananga ezayo, dotonanga ezayo. Ezalita, nako rappelé bino lelo papa kiungo koma lokola Simeon, nako kufa te kino nako mona lokumu ko uta na Yesu. Akokufa te kino ko sala musala na SNCC. Papa kiungo Simeon. Ya kiungo na respecter yo kulutu me komi Simeon, likolo ba nomination SNCC. Lelo kiungo ko mwanza. Soki ba ordonnance na ko kota te. Ezali parlement mtekangi yango. Ezali ministre ya portefeuille et bongo mo kembona tali parlement nani et que le loko na ko risquer a même crise moko e ko emporter na président yé moko batu bako conseiller na ndenge wana bako conseiller mabe libala oyo ya FCC cash bako banda ko bunda kana bango mikolo nyonso bako bunda mais bako makino na suka totika ki bango libala ya bosimbo mais malgré na lobaka na bango ke mwana bota na tembe bumela raté bomoni makambo yango lelo baboti mwana na tembe tala yango lelo ko dissoudre parlement il faut azala en mesure ya ko organiser ba élection na 60 jours. Pour dissoudre le Parlement, il faut avoir en mesure d'organiser l'élection dans 460 jours. Est-ce qu'on a en mesure d'organiser l'élection dans 4 à 2 mois? Processus électoral à enrôler, tu n'as qu'à 2 mois. À cause de cette élection, il faut publier dans 4 à 2 mois. Vous avez dit que pourquoi on a la déclaration auto la 20 mai? Tant que le match n'a pas discussion, discours qui a fait Cody, Fédération congolaise de discussion. Donc na yoki rapport ça ko loba na lobby de makambo ndeko na biso président de la République aloba ki maintenant rappelé ndeko Félix Tshisekedi président de la République directeur ya campagne ndeko Kamere na 2023 aza directeur ya campagne ndeko Kamere na 2023 selon accord ya Nairobi ngaité wana batu na accord ya Nairobi batu na ngate ba s'en prendre pe na ngate Envoyé pour apporter de l'aide à ceux qui héritent le salut. Ce que tu as toujours demandé aux hommes, tu vas le demander à Dieu et les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'emmener. Les anges vont te l'amener. Yassi Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3, on se retrouver.